Excellent concert téléviseur à tous, chers amis téléspectateurs. Vous nous suivez par le monde entier grâce à Eco RDC. Bienvenue dans votre émission Face à l'actualité. Désormais, face à l'actualité, bel et bien dans votre chaîne idéale Eco RDC. Merci infiniment pour la fidélité, la confiance à celui que j'appelle Jean Thibaut Chibobois. Aujourd'hui, je suis sur mon plateau avec le communicateur de l'UDPS, de M. Lévin Mawa, qui je salue. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien. Ensemble, on va essayer un peu de débattre avec M. Michel Bangala, communicateur de la Mouka, que je salue. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Oui, en forme. On doit parler des actualités à la une, les obsèques du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous allons parler de la nomination faite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons parler du retour ce 23 juin déjà de l'opposant Jean-Pierre Mbemba qui sera déjà kin. Ouvrons cette émission face à l'actualité avec les obsèques de fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Lieve Mao, préparation on a tokendaki tozwaki na aéroport, na cinquantenaire tokunde. Est-ce que vous allez vraiment à hauteur? Oui, en tout cas, Eza Kitoko. Et Nathan, on a remercier le peuple congolais, combattants, pour vraiment Bayaki Koyamba, héros national. Vraiment, nous, c'est le cas qui wana. Na merci le peuple congolais, la confiance, dans la UDPS, dans la conseil UDPS. Malgré l'absence, il y a quelques membres de FCC au Bonakata mariage, coalition, mais tout le monde il est bas, aïe, si tout le monde qui est absence, il y a une autorité belée à FCC. Bon, absence, il y a une autorité à FCC, il y a qui volonté. Il y a un moment. Il y a qui comme invitation, avec invitation. Non, il y a qui n'a pas bien, incité, il y a volonté. Il y a qui te que mon tapé qui cité. Il y a volonté à motiver mon corps à décider, na yé mon personnel, individuel, décision individuelle. Mais en tout cas, pour la côté de la UDPS, et tout le monde qui est ça. Tu as remarqué l'absence de la leader de la Mouka, malgré que papa est nyonso. Et surtout que vous avez dit que avant vos cabouans. Voilà, je ne peux regretter, mais comme on a dit sur le bateau, je peux regretter parce que bateau ming balba qui est un azati séquiliste. Bon, ce que azati séquiliste, il faut manifester en gros la présence pour azat papa. Pas nyonso. Idéologiquement, tu peux emprunter une idée. Il y a un pour ça là, on peut mais un politicien. Alors, mais maintenant, on a Isaki Yamutu, nous sommes partagés idéologie, on a soi-disant, mais en tout cas, ils ont plus volonté dans Bango, on a conscience dans Bango. Conscience de Tindaki Bango, base de la position, mais en tout cas, parce que Bino Bopeksa qui Bango Bayate. Ils ont des solo, il y a volonté à Moutier Moko, il y a conscience à Moutier Moko. Donc, et là, on peut avoir conscience. Ce qui a respecté ma conscience, ma conscience, dicter la conscience, mais volonté, et c'est là qui est. Papa n'a ce que j'ai mon chrétien, mais idéologique, philosophique, en tout cas, place c'est qui est belé, quand on a place de chef d'État bandit, pour tout le monde, on a qui tu vois les acquis à Bango. Ils sont nyons, surtout ça qui wana. Batamangomba, Batunions, combattants, combattantes, sympathisants, bateau à IDPS, na bateau, s'assurer na bakamba IDPS, bandimaka kondo Etienne, bayaki na bango, bavanda ki na bango. Musu ba cri musu bando bora na stade wana tanga iso ki nzaki le concerné nya. Bon, cri ya mabeza la kite ponga pe na zaki combattant, zaki pe na kiti na bandi na kola na Batunions. Cri ya mabeza la kite. Vous comprenez? En tout cas, bango il fallait ba ya ko mona cri ya bango moko ya sika. O balinga pesa bango ya bango, mais talaka cri wana cri ni mabe bafinga ki motute balbaki mabete mais peut-être un simple geste na cadre d'animation talaka ba masse talaka ndenge ezalaka mais en tout cas ko finga ko chola ko lobela mabe ya mutu balbaki te en tout cas discipline auto soit qui na autorité morale na ba condition ya IDPS en tout cas eleka ki nyonso boyebite boyebaka te bomona ka te mais biso discipline ezalaki omoni combattant soka zui ordre nde makapesa. Mais en tout cas, il y a la ligne de conduite où il y a parti. Il y a la discipline à partir et surtout, il y a le lobby. Merci, merci Papa Mao et Papa Miché. Tout le monde a qui observe que Papa a fait Étienne Tshisekedi qui à hauteur, il a vraiment bien organisé. Malgré l'absence de Bino Balider à la Mouka, tout le monde qui a fait Balider à la Mouka, Bino est communicateur. Il y a la Mouka qui est absent, on a évité Papa, on a eu de peste. C'était avec Papa et Batnion ensemble, vous avez avant décision à Genève pour mais vous avez ensemble. Merci Maman Gracelia, na Malobope Sibiso,
na pesi nanu ba congolais nyonso mbote oyo bazali na Congo pe ba oyo bazali libanda ya Congo na motuna oyo tuni biso pona makambo etali ba obsèque ya patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa Nabiso wana, il faut qu'on reconnaître que papa abundi bitumba minene na kati ya mboka oyo. Et papa a sali ebele pona na kati ya mboka oyo ko bitumba oyo abundi ye moko pamba te abundi na batu ebele bakibasa madimba ba le professeur Liaou soki tokiti tokomona lisusu tokomba ba Belgique tomoni ba comment s'appelle encore Mubake tokiti tokomona là qui passe komona absence na bino na kati ya ba obsèque mama nazakoya ti okomona mwana mboka le président Eli Martin Fayulu qui travaillait na papa Nabiso Etienne Tshisekedi banda na conférence nationale souveraine okomona ba image ezali soko za na motena kokopesa yo ndenge musala oyo basali na elongo na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais eloko ya kokamwa ezali nini bomonaki tango papa Etienne Tshisekedi akufaki bomonaki le président Eli Martin Fayulu akendaki même ti na 12e mairie ko koma na kati ya livre ya condoléances ko partager toujours mawawana azalaki na souci absence na bino tokendea koza papa na aéroport to ina cinquantenaire to li papa na kati ya stade de martyr to absence na bino na kati otuninga motuna nazali koya otuni motuna ba réponse ezali yangai mais faut relancer ngonga ya solo faut respecter ngonga bongo eloko ezali ya pasi ezali nini na ko relever 2 points. Premier point ezali ndenge na utu koloba mwana mboka Martin Fayulu bundi bitumba oyo na côté ya Etienne Tshisekedi ya liboso batindi ba invitation na ba président mosusu na bato mosusu tomoni na bato oyo basala ke bazo nyokola congolais na este kuna moyen ezali te richesse ya Congo kozua bazali na ba coltan te na ba cobalt te mais lelo bazali ba pays le premier pays ya monde pour na exportation ya cobalt na kuna bato ba ko nyokola Congo ba ko linga ke Congo ekufa Congo ezala balkanisé tomoni bango ndenge ba ko yamba bango avec honneur. Est-ce que vous il fallait payer vos invitations? Maman, naza koloba na ebisiyo ke nazoloba 2 points. Réponse wana ko ya na deuxième point. Koyamba bango ko betela bango maboko ko yembela bango babosani pasi oyo bango banyokolaki papa na biso fe Etienne Tshisekedi. Bakanga papa Etienne Tshisekedi na ekiri na bango nyonso wana bazongisa papa Etienne Tshisekedi na kabeya kamwanga kuna babeta papa Etienne Tshisekedi fimbo mais kokamwa lelo bakomi kobetela ye maboko koyembela ye madame okoki koloba na matanga bapesaka invitation te. Oui, nous sommes des Bantous. Je suis d'accord avec toi. Maman tikanga na yandola tikanga na yandola nanu makambo zali ebele bana Congo ba koyoka biso makambo ya ebele omoni na motuna ya mibale tozali ba Bantu effectivement na matanga bakoko pesa moto invitation te esengi ke oyeba papa Etienne Tshisekedi azaki moto ya pamba te azaki moto monene na kati ya mboka oyo et na matanga na ye ezaki na parti o babengi parti officielle n'est-ce pas mwana mboka Martin Fayulu azali moto ya pamba te lelo na kati ya mboka oyo papa Michotia na 30 secondes maman naza ko synthétiser bonissima moke c'est très important oza kolianga minute bazui invitation bapesi yete
eloko mosusu ya motuya tolingi koloba ndeko na biso ya INC na organisation na bango ya Fourmi Rouge na bandeko na biso ya Etan Liban bayokanaki mokolo wana po ke tango mwana mboka Martin Fayulu akoya na équipe na ye baolola babeta mabanga mais faut koyeba ke mwana mboka Martin Fayulu atambolaka pamba te atambolaka na ba milliers ya bato alors koya na ye tango bango balingaki kobeta mabanga balingaki kofinga ba créer eloko moko pour que bato bakotomboka tango bato bakotomboka epesi mobulu bazwa likambo wana balatisa yango na mutu ya Martin Fayulu yo moko uti koloba awa pe ndeko uti kokonfirme yo moko yibi ndenge bayembaki na matanga kofinga meme mama ya président Martin Fayulu kofinga ye kofinga wana yo ndeko mama tika naza koloba mama na koloba na ezali mama kende ko soba bande le passer même na RTNC mama toko ba pamba te tango Martin Fayulu alingaki koya ezalaki déjà eloko moko préparé pour que babwaki likambo wana ndenge babwaki na le 30 décembre 2018 lors des élections baya kobwaka likambo ya tribalisme. Heureusement Nzambe azali juste mwana mboka Martin Fayulu pe lamuka na balide na bango nyonso bapronaka na bango tribalisme te mais toyebi bisika oyo invention ya likambo wana eutaki pour que bayini ya mboka oyo batia mobulu na kati ya Congo pour que Congo ezala balkanisé encore lolenge bamayele na bango oyo bango bakosala pour que balkaniser mboka oyo yango monaki bamekaki na bandeko na biso ya este kuna banande bato nyonso wana bakoki te imperméable bandeko na biso bravo imperméable moyen ke bakota po ke bapanza mboka na biso ezali te baye na ntango élection baye nango pour que baloba oyo bandeko na biso baluba bakongo bangala tout ça pour na nini pour que bakeye mobulu na kati ya mboka yango mte justifier ki absence na bino eloko justifier absence ya lamuka na kati ya sens ya obsèque ya papa Etienne ezali biloko mibale na uti ko décrier pe koloba yango awa mayele mabe ya ba service pour que soki mobulu ebimi bazwa likambo wana balatisa yango mwana mboka Martin Fayulu olandi ndeko eloko mosusu ezali wana tomoni yango normal bakoki kotinda invitation ou pas tomoni biso yango normal mais ezali normal bakoki kotinda ou pas ezali matanga vous comprenez tozali babantu tozali baafricain tokene ya matanga ya batu sans invitation là eza nango problème te mais likambo monene olandi mama ezali likambo oyo ya likama balingaki toujours bapiéger lisusu lamuka pour que bazwa raison moko boyesongolo mpakala mais déjouer yango mwana mboka Martin Fayulu bokoyoka na mikolo ezali koya akokota en contact na famille tokokende famille ya papa Etienne tokokende koma tina mausolée mpona liboso ya tombe ya papa Etienne Tshisekedi olandi na famille na yepe mwana ye le président de la République Etienne et Félix Antoine Tshisekedi est-ce que pas okuta apena ye na kasi parce que il okuta na famille na ye non ce n'est pas lui le responsable de la famille. Il en fait partie. Ce n'est pas lui le responsable de la famille. Famille est un responsable. Vous comprenez le corps de Monseigneur Moulumba. C'est lui le responsable. Il y a Libota. Les autres. Il y a Tokokoma. Bakomona mwana mboka Martin Fayulu. Tokotala. Ndenge makambokozala. Tokokende wana Fayulu azali fils politique ya papa Etienne Tshisekedi. Tozongela yo papa Mao Naoki Olandi ba propos ya communicateur à la Muka lobi
tina nini ba présidence na bango ba leader ya la muka bazala kitina kati bonda préparer les bango ba biloka mabe okinda lobby et voilà ils ont le kuta mo ba bongisaki malamu te le kuta na bango ba bongisaki malamu te justification eza bongo te justification ba bongisaka bango ba préparer bango eza méthode moko intelligente pour na camoufler mais sinon vraiment pour la biso ba combattant IDPS combattante IDPS population congolaise pourquoi n'attend que ça les autres pourquoi tous la contre congolais tant en réflexion mais na kolba boyeke attaque ba yakité attaque ba bangaki na bango baza bato non mais ils ont été ba la famille moko baza na conflit mais papa a koufi mutu na mutu sala matanga et papa moi si tu vois ça non on soit sala matanga et pas maman kulutu tata leki mais bango basala ki pa ya nani pour balobi que nous a bana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais sala matanga et pas papa leki bana politique na ye oui sala matanga et pas papa leki politique na ye sala matanga papa noko politique na ye mais bavandi na bango bazomela na bango bazotama na bango bon bazana siège moko ezapé hôtel en même temps c'est ça la difficulté qui est na place hôtel beaucoup salade biloko ndenge wana mona po batos bazawana ba étrangers comme ba nationaux batos bazali ki bo sala bo ata linda les ala quitté ata photo les ala quitté le kozaki te mais koloba ke to kenda quitté pour dire non ils a problème ya conscience donc on a qui présence il y a le Rwandais Paul Kagame aux ala qui comme choc na mutema ba na mitema ba congolais mususu bon ayaki en tant que président de la République ya Rwanda ayaki te comme Paul Kagame citoyen rwandais ayaki président ya RDC quoi assister président RDC papa na ye akufaki ozomona siko hein parce que Paul Kagame n'a pas vécu l'événement ya Etienne Tshisekedi na ndinga sala ki position na ye na Kinshasa vraiment ce n'est pas la RDC Rwanda na RDC makamona ezati à l'époque là mandé ozokeni na pouvoir na politique na ya sala ki kondo Etienne mais en tout cas population surtout ba côté à est comment mais en tout cas na kaya matanga wana ya biso ya kondo président a mboka soka ye d'abord un collègue de bango président azaki éprouvé ça il faut tout ça na mutu collègue président de la République ya pays voisin papa na ye akufi vous savez papa na ye papa te ya simple papa politique hein pour hasard papa ou azaki président ya parti politique oyo ko yede moko président awuti IDPS yango na mona keke ba président wana pe il faut baya bazana parti politique na bango bazana ba président bazana papa na bango pe mais c'est pas un problème mais biso papa na biso eza papa moko politique aussi na simanjus yango bayaki président papa na ye akufi ça on insiste yango bayaki na objectif politique te bayaki na deux bayako assister collègue na bango ndeko na bango oya musala basala kaki to bayaki le président Sassou accompagné ki kututi to like neti na kati ya cimetière yango na zolo batie c'est à dire que quelque part tout ba pays voisin non plus proche du monde en tout cas à joie qui passe parce que avec une relation privée na papa Etienne le fait que c'est dit Valère président sous batikala qui mais yé accompagné de ti na kati na lobby hein en dehors il y a collègue président papa na ya kufi mais ayebaki kondo Etienne Tshisekedi lutte na nyonso ezata oye personne na pouvoir on a presque donc c'est comme ça que akoye ba Valère la mutu wana bato mosusu bayebaki Valère na yete baba na ndako amenez-moi café, peut-être des champagne ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le président Moussa qui a souci wana, bah il faut partager souffrance wana. Il y a moutako za nonga attaque humain, pas un makila attaque africain bantou. La discipline wana il faut tous arrêter on peut pas respecter wana. Bah bon, on a évité ça après. Mais sinon, le président africain pour la bango, bah mon qui important, bah il y a qu'on partage douleur wana na misu boiba mona, président ba kutane ba souhaiter ba condoléances wana, ba taper à fleur wana et ça va qui toko. Merci papa Leva. Donc ça très bien. Ndeko Miché comment na président Paul Kagame na kati aya qui vraiment quoi assister biso matanga les façon mo ya koluka réconciliation ya koluka kimia. Oui maman ndeko na koyebisa yo boye. Na oti koloba awa tozali ba bantu. Biso ba africain tozalaka na mawa ya batu. N'est-ce pas? Koya ya Ndeko Kagame, oui, il y a Koki Koya Naye. Mais le grand problème, c'est quoi? Ezali Kokamwa, Bandeko Oyo, Batelemelaki Rwanda lobby, Ba Kizaki Rwanda lingi ko boma ko balkaniser mboka Oyo. Bandeko Oyo bakendaki ko déplorer
na lolenge Rwanda azali kosala ba jemabe okoyeba histoire ya bakunda batware okoyeba ba histoire wana nyonso eza kouta epai na Rwanda ko reconnaître que azali mwana ya Congo soki azali ko revendiquer eloko moko ezali motuya mpona nini to soutenir ye te bato oyo baya koseme désordre na kati ya Congo koya na kati ya Congo bakomi kobetela bango maboko eta Liban akomi kobetela bango kobetela ye maboko yango omoni mokolo wana bato babime stade etikali bato mwa moke donc mama tika ngai naloba ba image ezali bato bakoki kotala image okomona ko 30% ya bato bazalaki na kati ya stade mais 60% nyonso libanda pona nini bato bakomi kolela papa Etienne Tshisekedi na bandako kotala bato bakanga papa Etienne Tshisekedi bato babeta papa Etienne Tshisekedi kotala bato oyo bakotisa mobulu na kati ya mboka na biso koyiba banimere ya mboka na biso bato wana présence na bango elembisaki bakongolais bavandi na ndako mama yo ozali journaliste zwa image oyo Kondo Etienne Tshisekedi le fait Etienne Tshisekedi oyo ayaki le 9 août 2009 asalaki mitingi na stade de martyr mwana mboka Martin Fayulu mopanzi na ye olandi zwa image oyo ya ba obsèque ya papa na biso Etienne Tshisekedi omoni que bakongolais bazalaki d'accord te na ndeko Félix Tshisekedi na organisation oui na organisation bandeko bakongolais bazalaki d'accord te na ndeko Félix Tshisekedi organisation ezalaki malamu te ezalaki malamu te mama oyoki oyo anga nayo ti kodetaille makambo nyonso awa yango occasionné absence ya majorité ya bakongolais napesi exemple memi yo mosika ozali ndeko journaliste fuye soki oza nango te nakoluka image wana nakotindela yo otya yango na kati ya nini bandeko batala image oyo ya papa Etienne Tshisekedi ya le 9 août 2009 na oyo ya bakendaki kokunda ye c'est pour dire quoi madame c'est pour dire que esengeli na biso tozonga na politika ya papa Kondo Etienne Tshisekedi oyo alobi ya le peuple d'abord ezali na monoko te yango oyokaki même monseigneur Mulumba a rappelé politika ya papa Kondo Etienne Tshisekedi le peuple d'abord parce que lolenge oyo tozali komona makambo ndenge ezali kokende bakongolais bakozala kaka na pasi na kolela ekozala kaka lokola slogan oyo papa Kondo Etienne Tshisekedi alobaki mais tozali na posa ya slogan wana te tozali na posa que slogan wana ese matérialiser Congolais abika amona courant Congolais alia Congolais azwa mosala mai ezala courant ezala kala lelo pays ezali lokola pays oyo tobengi état de inachevé misala ya 100 jours marqué les cas ti lelo esila nanu te inachevé ndeko journaliste nakoyebisa yo boyi okomona ata mosala yango esili suivi ezalaka te politiki ya papa Etienne Tshisekedi esengi ke ekokokisama na mwana mboka Martin Fayulu bokomona yango.
Merci Tolite. On continue déjà parce que déjà toujours courir derrière Ngonga. Parlons de la nomination faite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a nommé Gabriel Kyungu, nommé ce lundi comme PCA de la CNCC par comme voulait dire le président, la nomination du président de la République qui a nommé Gabriel Kyungu comme PCA de la CNCC. Papa Leva Mao. Oui, tu as maintenant, on a recadré Malobaya de quoi lobby. PCA comme moi 10 secondes. Azan argumenté. Bandaye, papa argumenté. Alela kati. Toi kolela te, toi koloba. Ba kongole ba komona. Pe ba kongole ba koleo ça ba pasi. Toi kolela te. Alela kati. Muto zo bakenga na zalaka seka azangisi eloko moko boye. Ozo masiko akena kinzela ya mabe. Ozo comprendre azwaki nzela ya Kayinu abenga ngo complexe de Cayen kolelaka il fallait il te bozangi ozangi tu vois ça non tokei sikoyo na biboye na baba kaboela ka bobsek na stade tokende ko bendela mote muta kende bendela singa amona ngo ke ekoma ya ye neti raison tout c'est la politique to zo amona raison wana te to ça des choses. Il y a une communication oyo ya bapesa ki na RTNC na ba itando ike rolobake na décalage il est arrivé à temps que le PSS tout de la sincère un argument tout de la sincère ngana zaka juste na lobaka te ndenge bango balobaka tozwi ko na 19h30 comme qui na 18h40 19h20 to bimi to betima player usakana te bango bazana misute bamona kate na mutu bamona ka na moi mais bamona ka peka ba faute ya ngbazo ngo comme des témoins défense na bango mais plein wanda ndenge bazela kai batazo ya ko bima banda ba yamba ye tolobi na stade to uti kuna ti na stade là na 3h du matin ba bazo zelena ba bana na stade na bibo bazo ba congolais to comment ça argument zali ba toi nyonso wana 8h10 il fallait baya na stade ba koti stade mais stade wana communication ndenge lekaki na place ni vale alobi ke ba ko yamba officiel communication ba population ba ko te malamu te mais en tout cas bayaki bon et le pesa malamu pour la biso to chaki ba to kenaki na système te akala bazara système qui batir bango ba bis transport ba kati yango batandi yango partout au fele biso la système wana te mais to moi quelques transports ba bis ya au fele ni ko location wana za location ça n'est pas possible ça location biso moko c'est pas possible to ti ba mbona biso to louer transport qui te pas même exact que gouvernement a moi notre moko boye tolérance wana te et bayaki deuxième eloko pesaki moi na ndenge pesamaki mama na madame azoyi biso na kati ya stade batalaka ndenge kamwa place wana ezali kamwa ombrage moke bato bamei kopusa na pusa tu vois ça non bon baye na ombrage epesa na nsima ya stade mais eza te na intention ya mabe mais sikoyo osambli nango bato sikoyo batalaka ndenge bayaki baye kokumisa héros national bayaki ebele mais na kokamwaka ezala argument ya bato keno bato bayaki boye te est ce que biso na besoin kotonisa stade biso besoin ba plein ba commenter na biso za ngote eza biloko moko ya C ya ba caniveau ya koloba na makambo no ba bazaki kuna neti vita ezala ki boye et wa mote no biso za kuna te biso za politique to yeko sala makambo na biso ya koyamba kondo Etienne to la siko on répondre wala to kota côté place wana kuna balela pamba kolela kaka ba panda autant le ba pepele na te biso election mo eza biloko moko ya caniveau ba débat caniveau wana ya C to lobela siko donc ina ordonnance wana ibimaki to lobela nomination ya Gabriel Kyungu a nommé comme PCA ya CNCC. Oui, maman, journaliste en soi, comme ok. Par hasard, na mokilo ezalaka te. Donc bango bamonaka, on dirait que tout est hasard. Non, pas ça. L'hasard n'existe pas. C'est-à-dire que nomination wana ya lelo de mon ordonnance emi PCA Kyungu wa Mwanza. D'abord ba vota ki abimi député provincial. Ba vota ki lisusu. Abimi député national. Par rapport à âge, par rapport à expérience. Non, le grand problème c'est son esprit. L'âge, mettons ça à côté. Mon président à qui a la politique, l'âge, mettez ça à côté. Mettez son intelligence, sagesse,
politique na ye oyo aza nango mpo na ye amoni ke mpo na mboka na biso ebonga SNCC ngai nde naza capable ya kosala moi quelque chose. Le nouveau premier ministre ba outé kuna magati ki ba aéré de l'autre côté. Omoni siko eza poids politique ya moto. Ba moi ebelé un peu. La maman poids politique ya Kyungu baba eza différent na poids ya premier ministre actuel. Azaki mandataire simple mais siko tozui moto aza élu ya peuple. Alors ça la politique ça dit que akoko tombola mboka on pas na besoin makamusuti. Ye ayebi ko plaider so ya SNCC akosala ngo akena gouvernement lui ke no pona ngai na omona ke boti nanga boye po ebonga ota parce que ndenge za na premier ministre azala ki kuna za premier ministre te azala ki mandataire à l'état et ba dota ki ba moyen te pour entreprise ke liboso de ka ya mi ba 10 millions de dollars SNCC azala budget na ye pour la minute population et la installation ya gouvernement sika président Kotia aussi maintenant de côté ya nini côté ya CNC kuna eza sala mbili non ayebi pour la PCA justification des assutés to ça débat ordonnance té ye andimi ko sana poste wana ayebi apport ni nazana ngopona ko sunga bande ko na biso basala kuna ce sont des congolais qui travaillent là-bas bazana besoin na ye ya gouvernement té pas du tout l'ordonnance n'a pas besoin ya installation gouvernement l'ordonnance c'est ba attribution ya chef de l'état alors tu n'as tout place on a nommé qui n'a déjà non c'est là qui gouvernement et ça bah à côté après président de la République il y a un nommé mais pas quoi ça on débattre on va que non pour la nina tcheye on va ça na bi que baba kyungu azala makanisi na mutu agité makanisi azana ngoya kitoko vision na ye wana en tant qu'élu à peuple akoko mema kuna na asimi pe ya CNCC asimi kana je camine mais entreprise pese belé zo luka petelema ça ba faillite mais pona SSO ebi valeur na ngota na katanga kasa yebi ngota ils ont un apport monene pour le transport et biloko ebele alors bachaye totala ke gestion za malamu ke so ba tiembongo wana zo kana kotia na SSC ye azana wana atala kango ba mi baza la soute mbongo oyo te bango pona kozongisa ngo la ndenge ezalaki na mission nango objectif nango ezala ate il faut mutu oyo aza politique atala penza oyo te oyo boye même kosomba biloko bakosomba wana ezala kitoko na valeur nango po entreprise ekende bana mboka batube misala mpona kosongisa bana misala bato na misala bana Congo bamosusu bazo misala il faut kaka moto ndenge na kota wana ya age wana azala besoin ba building te azala besoin ya kobonga te na NTC mais ya kotwa droiture na ye na connaissance na ye politique po entreprise wana ekoma yekende liboso ezoki ça te premier ça te mais na yebike na mikolo ezo ya boko mona yeke no azaki important na kokende na structure wana to pesa chance wana akende papa ya yo moyo lakisa bango biloko wana ya suka wana ndeko Michel tomoni monsieur tomoni Gabriel Kyungu ba nommé le comme PCA ya CNCC mama ya liboso na koloba boy na uti kotala opesiye 8 minutes na PCS ngai na loba na 8 minutes na ngai kokata ngai te 8 minutes mama 8 na calculer mama to akoloba tozali na même mutuka mais ba changer kaka chauffeur bino na population malembe mama malembe tozali na même mutuka ba changer kaka mokumbi tangu tozali koloba ke ndeko Chilombo azali na pouvoir te batu ba ko tia tembe pona nini batu ba ko boya yango pona nini lelo ezali kolakisa ya solo ke ndeko Chilombo azali na pouvoir te soki otali mama à reconduire d'abord Yuma Oyo balingaki kotia premier ministre Oyo États-Unis communauté internationale pe ba congolais baboyaki parce que yende mutu azali na base ya ba contrat léonaire bazwi bazongisi ye kuna oyobi pona nini ba nommé Gabriel Kyungu parce que ceux qui otali ndeko Chilombo ndeko Chilombo azali na quête ya légitimité oyo ezangi ye parce que il faut reconnaître azali président légal mais azali na légitimité te soki omoni anome ndeko papa na biso Kyungu wakumwanza parce que azali na posa ko bana ya Katanga basaligner derrière lui na sima na ye
na nsima ya ndeko Chilombo oza kolanda so otali ndeko Chilombo ezali na mwa kwa moke oyo bato bazali nsima na ye okotuna ndeko akoloba o ye moto azali président alongaki maponami oyo wapi oyo ti lelo bulletin bakote ezali te toya komona kaka résultat yango tolobi video bazongisa video ndeko Chilombo azali na pouvoir te na bandeli yango lisusu zela kala mingi te gouvernement ekobima tango gouverneur ekobima yo kopesa nga raison bakongole bakolanda biso bakopesa biso raison gouvernement ne kozala FCC na FCC yango tokoloba ke lolenge oyo politika oyo papa na biso Etienne Tshisekedi alingaki Congo pe alingaki Congolais ya le peuple d'abord moyen ke ekokisama ekozala te ndeko ezali pasi pe mawa parce que pouvoir oyo ndeko Chilombo azali na yango ezali ndeko Kabila asimbisi ye simba Avaration à pouvoir, le nouveau président est comment M. Chilombo. Maman a contrôlé. Nani Oyazali contrôlé. Nani Oyazali contrôlé par les manas Sénat. Nani Oyazali contrôlé par l'Assemblée provinciale de Nyos. Bato bazana la Cour constitutionnelle. Nani anomaki bango. Ndeko, journaliste. Total makambo en face. Total makambo en face. Totika plaisanterie. Yango monaki mwana mboka. Le président Eli Martin Fayulu a lobby. Ndeko Chilombo esengi na ye a divorcé na Kabila. Esengi ke a divorcé na Kabila. Na Kisangani basengi ye. Basengi ndeko Martin Fayulu balobi tolingi libala entre peuple na yo Martin Fayulu ezali libala oyo peuple congolais azelaki te libala ya FCC na cash yango akomona depuis banoma premier ministre kino lelo gouvernement ebimaka te oyo kolanda na Afrique du Sud oyo ndeko Chilombo akendaki pe après serment lelo lobi gouvernement ebimi mais oyo kino lelo bazali kaka na bitumba tobandi koyoka tobandi kaka koyoka oyo FCC 60% na ministère cash 20%. Ndeko Kabila na yemoko 10%. Chilombo na yemoko 10%. Toza kokende wapi? Par ya ba Congolais batie yango wapi? On voit que les intérêts ya ba politiciens na regroupement na bango ba politique na bango, ba regroupement politique na bango. Yango paix à son âme na papa Etienne Tshisekedi. Pour papa Etienne Tshisekedi ce qui a l'ingaki pouvoir travailler na Kabila. Alingaki peut travailler na Laurent Désiré papa. Alingaki peut travailler na Mobutu. Mais pona nini papa Etienne Tshisekedi kondo Etienne Tshisekedi aboyaki ko travailler na Batouana parce que première expérience avec Mobutu. Conférence nationale souveraine. Banomé au monaki lokito. Mutu oyo peuple a pesi confiance. Batunde bayaki koyambaye. Batunde nge basepelaki. Akekuna 3 mois ya pamba akokite balongolier. Bakena ye atali document a barré. Est-ce que Chilombo akokiko barré bakoro oyo basine na Kabila akokoka te po azali na pouvoir te. Ora kolanda on a expérience wana abina Kabila abisina monsieur Laurent Désiré Kabila
senga facture zo ba Rwandais na nyonso wana zongisa bango na Rwanda. Oh, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des patriotes congolais. Baye na mboka, na sima na mboka, des compatriotes congolais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est très important. Pesanga 30 minutes, pesanga 3 secondes. C'est très important. 2 secondes, s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, ma kambu ya mboka, ma kambu ya mboka, il faut que tu sois sérieux. La muka est omoni na sima na yango intox. Baye kobengana ba Rwandais. Oh, bazalaki na kati ya Congo. Aboyi ko travailler na M. Joseph Kabila pona nini alindaki ba Congolais. Ayebaki pasi ya ba Congolais. Ayebaki souci ya ba Congolais. Abanaki ko compatir na ba Congolais. Alindaki ke azwa pouvoir pour que asunga Congolais azana pasi ya ko souffrir. Ndeko makambo ya mboka tosala ngoma sécurité. OK papa ndeko Michel. Tokoki ko permettre ba bêtise te, tokoki ko permettre makambo ya pamba te. Na bongisa ye nano, na bongisa ye. Oko bongisa ngai te parce que ça n'a argument te. Ba komela ba kolanda biso. Tu vas m'écouter bientôt. Vas-y maman. Tolandi monsieur Michel, papa Mao. Loba, na pesi 30 secondes avant to. Oui, on peut se mingi, on peut se mingi. Na sali 7 minutes. Moi lobi ye 7 minutes. Maman omoni. Au sali 8, au sali au delà 8. Ndeko nanga makamazolo ba ya lamuka ayebite. Ayeko kanga lamuka na suka. Na ko beto l'histoire la voyez bisa ye lamuka. To beta ngomba la simwa ko teka. Omoni alo ba makaba ya alo makambo ya ibite. Alo ba o ya ibite. Kana yebi, ta voyez bisa yo ya idepes na ya lamuka. Lamuka wana ozomona lamuka wana. Lamuka wana ozomona lamuka wana. Ba salaki mwa mayele moko meme ba hypothèse ba resisaki te. Ozomona hein? Ezana ba hypothèse ba ba mayele te professeur Matungulu que je respecte na o saluer. Mais na zolo ba boye. Ba ke na hypothèse moko par exemple que to longola ye. To sala nyonso to longola petit wana. To sala nyonso to longola mutu wana. To sala nyonso to longola idepes comme d'habitude. Mais hypothèse moko ba bakite au cas où bakango bakongolo ba yo ya wana zo bisa boyeke cause na bango aujourd'hui bazo kamwa bazo lela conséquence au bango moko cause bakongolo ba ko se lelo yo na lamuka bakena ko na Genève bateki ndeko Félix Antoine ozali na nazoloba ozali na Genève yoka na ke kuna te nazokele pona chité na eloko mosusu basali ba complot moko grave mutu il faut alinga pesa victoire ya peuple congolais na nyonso RDC mobimba mutu alinga zuwa ba député nyonso ezalaki na liboso IDPS mais bato non que madame excusez-moi que la personne aucune conséquence toke boye siko tokomi boye te nazozonga na personne ko babeke pouvoir na biso tozanango eza légitime eza nango bien. Merci Ndeko Lieva. Na ndenge ke ya zo lobela wana eza bongo te ko kata ngai te zana argumenter yango na ba boyeke ozongo na leta te non moi excusez ngai na ko kata ko na ngai mosusu na yebi yango pe pesa ko 2 minutes 2 minutes wana donc to boyeke bato ala muka baba na ko panzi basa la opposition républicaine batika ko intoxiquer bato makaba papa ko kota lokuta wana biso alliance tozana ezali normal ezala bongo bango za opposition sikoyo tokosala ndenge bango bakota na pouvoir bana bakoma na opposition bango baza na opposition bango aye ko za lumière so travailler pour baza congolais non c'est baza congolais tozala ensemble wana totonga Congo pour président république azaka moko. Merci. Merci de Koulévan. Tu es à retour. C'est 23 juin de l'opposant, un des leaders de la Mouka, M. Jean-Pierre Mbemba, M. Michel, Ndeko Michel, retour, ils ont les candidats de préparatifs et les candidats pour Narouyamba, leader il y a la Mouka, ou Arouya Abasanga, Nana leader, il y a leader, c'est la bonne Mafa. Maman Makambozali Malamu, préparation. Ya Koyamba, Mwana Mboka, Igwe, Jean-Pierre Bemba, Abundaka Nanko Isambo. Ezako passé malam. Lelo na koyebisa yo que ndeko Fidel Babala monaki président Martin Fayulu, monaki président Mozito, monaki ba communicateur ya la Muka oyo biso tozali, bandeko Prince Penge, Nico Mayengele, Steve Blanchard et ainsi de suite. Pona tina na ba préparatif oyo ya boye ya Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba le 23 juin, même ndeko akoki koloba non événement pour le wana etali bango parce que congolais aza
debu congolais za kolamuka lelo na kati ya Kinshasa makambo ezali kolobama ezali kaka makambo ya Jean-Pierre Bemba koya ya Jean-Pierre Bemba toujours na carte présidentielle yango yo tozali koloba boye mama tala makambo suto ya kolobela bino bolingi koyoka biso te natikelo maloba te mituna yanga Kabila entre guillemets o azali susu na pouvoir te mais soki okei na présidence na comment on appelle ça encore na présidence côté ya fonction publique na GB na parler de la nation voilà merci na GB maman okomona kaka ba barrière na ba barrière to bandi kozwa information que balingi te ke Jean-Pierre Bemba Gombo akende kovanda na résidence na ye ya GB to ya Gombe ya GB o Kabila avanda kakuna donc moyen aya kovanda Kabila za susunani si azali sénateur n'est-ce pas il est sénateur entre guillemets bon il est sénateur là c'est reconnu mais balobi ki azali na pouvoir te c'est pour dire quoi c'est pour dire que Congo ezali mboka na biso nyonso congolais nyonso azali na droit na kati ya mboka na ye Jean-Pierre Bemba azali kozonga na kati ya mabele ya bakoko na ye Jean-Pierre Bemba abotama na Gombe akoya na Gombe avanda na Gombe bakoki ko privé ye Gombe te akoya akovanda na Gombe yango tozali kosenga na bakongolais mokolo wana baya ebele le 23 tokoyamba ye na njili akokita na 10h baya ebele parce que jour wana akosala mitingi na ye tango akoya tokoya na ye makolo makolo akosala mitingi na ye liboso ya stade martyr na liboso ya permanence ya MLC ezali wana na terrain ya munene donc baya bandeko nyonso bakozala bandeko ya Lamuka le président Martin Fayulu batu nyonso bakozala ndeko Micho retourne ekomema guerre ya leadership te non na kati ya Lamuka guerre ya leadership eza déjà résolu madame guerre ya leadership eza résolu yango omonaki ke batiaki présidence tournante lelo ezali le coordonnateur Moïse Katumbi moto asimbi bendele ya Lamuka lobi ekoya mwana mboka Matungulu akosimba bendele donc ezali discours ya bayini ya démocratie bayini ya mboka oyo pour que balingi ke Lamuka ezala unité parce que Lamuka ezali force ya Congo ya congolais Lamuka congolais ayambi yango pe akomisi yango eloko na ye olandi mama donc kolanda maloba badongolo miso ba o balingi Congo te ba koloba poko balingi bamona ke Lamuka epanzana ba ko loba maloba ke o ya guerre ya leadership ekozala te pe kotika kozala te parce que ba o baza ko kamba Lamuka ce sont des gens responsables au peuple congolais à paix sa confiance. Qui deviendra FCC cash après retirer opposant nyonso ya non événement na batwana na ko recadrer akoki koloba non de ya kaka na cadrer raté manque d'argument président de la République Félix Antoine Tshisekedi aza président ya mutu nyonso aza président ya Jean-Pierre Bemba aza président ya Moïse Katumbi président légal il faut bien préciser non légitime aza président Moïse Katumbi aza Martin Fayulu aza président ya mutu nyonso ya Lamuka na ba peuple congolais donc mutako contester ye te sinon tokota débat on est toko recadrer ango prochainement na ba mais to qu'est-ce qu'on va retourner na bango MLC ce n'est pas un parti politique retourne à Bango, c'est non événement. Et dans les tout fondés. C'est pourquoi tu dis comme ça. Ce n'est pas un parti politique pour compter sur le parti politique Union Salamokili. Tu comptes MLC. L'ongola on a liste. MLC, c'est un mouvement de libération. Donc, dans le contexte comme il y a au Congo, le mouvement de libération est qui est la démocratie. On a un esprit à rébellion. L'esprit on a est sur la place T. À ça, c'est un membre T. Parce que Israël qui est un mouvement de libération, est exacté. Et ça, mouvement de libération parce que Bakenda qui na rébellion bazwa ki pité na bango et Syrie ngana pas au conseil pour les gens dans un événement va changer parti politique na bango changer combo bango no so Lamuka ndenge moko ba parti na bango idéologie exacte philosophie exacte
cohérence exacte na propos na bango oyo vérité des urnes oyo républicaine oyo opposition boye oyo boye te baza la parti politique c'est là retourne à bango non événement non événement parce que ce ne sont pas des partis politiques il y a beaucoup de boutiques pas de commerçants parce que pas de commerçants sont des commerçants na RDC tuna besoin bango qui deviendra FCC cash après le travail opposant nyonso na kati non bango ba ozali boke moko na opposition républicaine mais pour na côté na biso to pour arranger de façon que to yeba bango comme opposant toza na parlement to pesa bango poste bango opposition o ils républicaine porte-parole mais bango moko na marque bango kopona mais na biso que kozonga Jean-Pierre Bemba ils ont non événement na UDPS dans le sens que azana pour pas comment va changer idéologie va changer comment parti pour ba longwa mouvement libération yango na ba que pour na bango la muka na mpesi bango ba seconde je crois que à partir d'idéologie la philosophie bako panzana na ndenge moko bakozoka ko bango na bango bakozoka bakozokisana parce qu'elle a 3 minutes donc ça vous a dit que pour na bango non événement na RDC bakozwa mutu te bakosala meeting moko te bapropos bango za cohérent te et bakoconvaincre congolais sous te bakomeka te jamais pas comment le oyigo babenga ye pour na IDP ça qui en 2006 ils ont biso ba combattant donc na oyamba ye le loi comment yigo nani rien du tout aya ko kitana combien akimaki nani akozonga ndenge nini donc akozonga na pays les non événement c'est comme tout citoyen qui était là-bas mais azaki na exilté pour biso to yeba teka muka ndeko mao merci que na 3 minutes yango na lobaki pour na banda muka ba de la te ba vanda na position na bango opposition républicaine ba sala ngo na ndenge esengeli mibeko zo sengela ndeko wa pas pamba ko spéculer population pas pamba ezama na azonga na là merci OK merci donc Tomidiana to respecter régie déjà le 6 juin na centre culturel il y a bobo to rencontre il y a étudiants nyonso na président na un il y a balido ya lamuka ma femme Martin Fayulu a aux étudiants nyonso ça les rencontre le 6 juin au na centre culturel boboto déjà to ozala wana pour na ba image et to ozonga sur plateau pour na débat sous par rapport au à koloba face à étudiants parce que la 3 minutes pour 3 minutes on a 1 minute pour aussi ça émission à vidéo face à l'actualité. OK. Je prends la parole, je dis ceci. Face à les étudiants, nous avons un non événement toujours. À Kolobani, la population intellectuelle. 2 minutes. La population intellectuelle. À Kolobani, la population intellectuelle. Vérité des urnes? Non. Merci à la régie. Donc c'est comme ça que je dis que, et là, aucun face à les étudiants, la population intellectuelle cible. Ok, d'accord, très bien. À Kolobani, vérité des urnes? Si on dit vérité des urnes, il y aura des juristes là-bas, qui vont et deuxièmement, tout le monde Kondo a Kofi. Nous avons une démocratie, nous avons un état de droit, justice, ti a Kofi et to Zumba Nango. Yé, ti to aucun parti politique n'a souhaité le voter. Tu as aucun des politiques n'a souhaité ti na élection en 2023. Avant que nous acceptions la vérité des urnes. Non, aluka coach, azana problème à coach, la muka bazana problème à coach, coaching exacté. Ba comprendre ba moza incohérent, ma kamono c'est incohérent, tout. Baza ko rêver. Kolela te baluka coach ala sa bango nzela ya opposition ndenge baluka pouvoir bazaka ndenge wana te hein baluka pouvoir bazaka coacher mais na ona ke makoma lola na ngote kuna okena ba étudiant olani tout ba question makasi aluka argument ko pesa yozala te donc baluka coach ba coacher bango nyonso mais biso merci ndeko mao plus 2 minutes na yo ndeko Miché 2 minutes na yo maman faut ba ko repartir batango malamu na lobi boy okolia na minute ko nya na minute maman ndeko oyo aza koloba maskambo oyo ye ayebite d'abord azana difficulté makasi pona ko expliquer batu manque d'argument MLC ezali parti monene ils allaient implanter sur l'étendue de la République démocratique du Congo, voire même tous les représentation extérieure. Ce que ça, est-ce qu'un bon que libéré ce pays ici, Kenya na Est, hein maman? On a qui na talo ya Mobutu na Kongo Mobutu. Kimia ba Congolais ndenge ezalaki na kati ya mboka. Okoka Congolais kolela te, dignité ba Congolais ezalaki. Okoka kuna te na esi ba bomi Congolais. Okoka te okona ba bengani Congolais. Mais lelo oyo dignité ba Congolais ezali wapi? Bande kona biso ya Bunia Butembo. Na koyebisa yo boyo. Yeah. Na jungu na maji nous n'avons plus besoin de libération. Nous n'avons plus besoin de libération.
C'est la démocratie, maintenant ce sont des élections. Les animaux. Nous avons besoin des élections. Élections, préparons les élections. Lelo aza koloba est-ce que mboko toko ba eza libéré ndeko Chilombo alakaki ke aketia base na ye kuna ti lelo ezali wapi si ye akangabi ba voyage akomi koluka ba congolais ba abenda bango po ke ba légitimer ye ba congolais ba bazoba te ba congolais ba bato mayele maman pona makambu ya conférence une minute à ebele maman pour makambo ya conférence ko katanga tena na synthétiser yango makambo ya conférence ba étudiant ba koya ebele ezali na volonté ya mwana mboka Martin Fayulu te ezali ba étudiant bango moko na minute ona ko yebisa yo que ba université nyonso ezali mobilisé. Vous savez de quoi il va parler? À ko parler la crise. Il y a légitimité, cause et effet. Bon ami, non. Au que depuis 60, qui n'en est là? Tozali la crise, il y a légitimité, n'a pas animateur na bango. Depuis 60, les lots. Ne continue l'homo, ne to koloba, ana pouvoir te ba simbisier. Il y a possible ça. Ici, il y a légitimité. C'est lui qui. Nakoye Bisayo, Kassavu vous signez. Non. Kassavu vous signez les ordonnances. Nous sommes arrivés à la fin. La crise est terminée avec branché, composé nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Votre plus 243 81 57 qu'est-ce que la 94 972 plus 243 81 57 94 972. Merci de manque d'argument à Zangelo Agolo. Des hommes d'affaires. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro face à l'actualité. C'était bel et bien votre Graciela Kaboro désormais. Suivez votre émission face à l'actualité. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Vous avez compris que c'est tellement macassi, donc on doit respecter aussi Régie. À partir de 2 minutes, tout épuisant, il faut déjà respecter. Côté Régie déjà. Merci infiniment. Retrouvez face à l'actualité votre mission avec Graciela Miska à Eco RDC composé www.eco RDC. Abonnez-vous massivement. Merci infiniment à celui que j'appelle Jean Thibault pour la fidélité, la confiance qu'il nous a accordée. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe de Eco RDC. Quant à moi, Graciela Miska, merci monsieur Ndeko Michieu. Merci. Malgré Tansé Mati, merci Ndeko Mao. Merci déjà. Merci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.